Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakina nyoso partout au bozali tina mono bienvenue na magazine la bino au bolingaka mingi KNB Kinshasa. De remarquer dans ma famille et belé ceux qui papa azalaki polygame et qui a coupi bana ya mosel boso bazalaka na tendance à dominer bana ya basi mususu bozo ba détail na élément ça et l'équipe partout le lo magazine na bino tout le monde sur un peu na ba kino ba expliquer biso à propos ya constant moko to sali bana oyo babota makana mama ya liboso bazalaka toujours na tendance ya ko dominer ba oyo babota na mama mi baleto na mama mususu toki papa na bango akufi boyo ka ndenge ba kino ba koroba te wana eza esprit mabe parce que bana nyonso bazabana mutu moko bazandenge moko même selon droit na biso congolais ils ont reconnaître bana nyonso bazandenge moko. Alors bana oya mwasa liboso balingi ba dominer bana ya mwasa mibale ce n'est pas propre te zamalam te même dans la Bible bana nyonso bazana droit moko. Oh bazana esprit wana mingi balandaka ba mama na bango biso tobotami na papa mais na ba mama 4 ou 5 mais toza à peu près 10 à 11 mais ça bien na biso nyonso zaki na mapango ebele za mabe parce que papa boti bana il faut bana nyonso bazana kati ya maboko na ye ba makila na ye baza makanisi ne baza ye moko. Parce que quelque part le baka mono yaza lokola papa na. Mais comment yo okozwa biloko ya mingi mais papa boti bana 10. Il faut bokabola ndenge moko. Ba mama pe baza kaka ba mama nyonso lokola mama ndako na mama libana. Baza kaka bana ya mutu wana nyonso. Baza na même appartenance, même sang, même valeur. Et kokoza na injustice. Baza bana baza pe na droit ya ko mériter o ezali intérêt ya papa na bango oya tikaki donc eza makila ya papa na bango tokoki ko séparer yango te droit oyo bana liboso bako kozwa bana mibale pe bako kozwa yango eza problème te pour basala partage moko égaux quel que soit bana liboso bako lekela mais bana mibale pe baza na droit ya quelque chose na part ya papa na bango. Bouti wana kolanda avi ya bakinoa ndenge balobi biso na kani beto koyebisa vraiment na bana ke na bana ya mama liboso na bana ya mama mibale nyonso tozala kaka makila moko eza nango te ke no lokola papa akufi bino lokola boza bana mama liboso bonyokolaka baninga bino nde bozala na tendance toujours ya kodomine bango bobotelaka biloko ezala ya bino eza bongo te mowe itanga azalaki na bomoi asangisaki bana na ye asalaki biloko eza ya bana na ye nyonso c'est pas ke bino ntango bokotikala na nsima bodomine ba oyo baza libanda bozwa biloko nyonso bango bazwa eloko te vraiment eza malamu te boza makila moko bosangisa lelo oyo osala na bandeko na okeba bakosala yango mpe lobi na bana na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Phénomène moko elekaka na Kinshasa et pas ba jeune garçon mingi soki a enceinte mwana mwasi ya batu pona ko couvrir ko mema 10 casier pona ko longola soni na famille bozo ba détail na élément l'équipe partout quand une bête qui tient terrain pour nos construire na ba kinois ba ebisa biso par rapport au phénomène o ezali ko régner na kin awa o bazali ko benga phénomène di casier donc comme on a jeune garçon na jeune fille baza ko vivre na relation amoureuse o comme on a moi c'est sur comme na zemi o ba le ba tikana ke ça ka moi geste mo boy na lubaka moi di casier mo boy pour na pesa mais en soi o ba la ebi ke alini na moi so na te boyo ka bakino ndenge ba pesa ba point de vue na bango pour na phénomène na ba jeune garçon ya lelo bazande biso kola été biso za bana ba 65 ba oyo balandi na sima na biso 65 ba muso ba kontara net ndenge azoki bala mwasi au sa perte amona so aza mbongo na ye vaut mieux amela alia ulia bala mwasi siko azo bosana tangu yo
ofandi na mwasi azwi zemi obite na lukata 5 casier na kendo sa couverture pa ba mwasi aya bota après tofana na biso eza ngo mabete mais tango ekokoma na tour na yo po yo pe nengo sali mwana no pele aya muta osali bongo osepela relation amoureuse il faut que loba na ba vérité soko lingi mutu te yebisa ya na lingi na nga yo te yo lingi mutu te tango bokomi na zemi yango we na di casier par là biso ba jeune toza na vérité te na amour na biso ba parents na biso ba na amour moko sincère na pire parents mwasi na ngata na zana boy mais lelo koma il faut que ça mwasi il faut que ça mobali yango na moto ko suka na ba kanga lupangu ba di casier wana ba garçon mingi o nga na ebilele comme ça senté mwana mwasi pona ko couvrir et que ça la sonité pona komeka mpe ko honorer mwasi na ye nde ba komi ko courir mwa mingi asombi mwa di casier na ye alueka musique makasi alukeli me mwasi mwa robe soirée moko ya bien pourvu que nous va meka ko couvrir événement na leka batu pe bakaka te babalaki mwana mwasi wana ba honoraki ye parce que sika okenda ku même bafandi baboti bana mibale misato mine bato baloba nini tomonaka musique ebetaka bato bayaka esalaka fete donc babalaki ye bolandi bakinwa ndenge bapesi ba point de vue na bango pour la phénomène oya di casier en tout cas biso na kani beto zoyebisa bino na bana mibali soko yebi ko lingi mwana batu te ko wolela ko ke ko salela di casier te parce que eza perte kaka ya famille na yo pete eza pe perte na yo moko en plus ba mariage to salaka mariage coutumier ndem tezalaka compter na miso ya nzambe ata na miso pe ya l'état eza na ngote ba festivité ya mariage religieux wana to ko préférer so lingi mwana batu te yebisa ke na lingi ete ko profiter te ke lokwa mwana bataza na zemi po ke ko pesa di casier ale likolo nango okoma ko beta e to koma olakise bambanda na sima olinga ete libala epanzana to ko préférer pesa di casier ozuye bo komi ndak moko bo komi ko préparer mariage coutumier malembe bo bala na biso batu en tout cas que za esengo mingi na par rapport ke obala ye o pesa di casier po bo aboutir na eloko te eza mabe kin et l'équipe partout. To constate na bopito mingi ba infirmier ba koma ko tekela ba malade ba kisi na ndenge na bango ole ya ko tiango na kati ya facture. Na kati sireku pe na vie ya note kasi alabinanga nini na problème nanga. Qui l'équipe partout quand une besali constat na ba hôpitaux ebele et comment na système moko soko yena malade soit malade wana azana état moko critique na état moko ya d'urgence okomona médecin akosalelo ordonnance akopesa na maboko ya famille o bazali ko belisa pona ko somba bakisi ba pesa malade wana premier soin mais akokamwa ezaki soki ba pesi famille wana ordonnance et que mutapesi mukongo akende ko somba bakisi na pharmacie omona infirmier benge tantine yaka to sa mtu frère yaka la kisa ordonnance ba pesi tant otala omona bakisi onga na zana ngoti na ngona zoteka ngo omona ko tekela mutu ata msu cher par rapport au ndenga linga ko kisomba na pharmacie ya libanda boyo ka bakina ndenge ba pesi ba point de vue na bango pona comportement wana mutu na mutu azana ndenge na ko salela ba hôpital nyonso zana structure nango ya ko salela surtout ba hôpital mususu bazolinga plus bango ba gagner par rapport malade abika ozomona bango bazolinga malade akufa par rapport docteur abikisa ye donc mutu tozaka ndenge na ezaka tango mutu aza malade aki par exemple na hôpital et que opesi ordonnance qui nous somba kisi boy mais ce qui na place na bino bozoteka kisi cher et que amoni possibilité au somba place mutu za moins cher baki ko tika mutu asombi kisi wana pona regarder sur certains malade na bikaza la bien banda mkoni pharmacie comme la poche mutu pharmacie comme la poche mutu te na kati ba hôpital na bangwana pharmacie zate to libanda pharmacie zate ezaka ba kisi oyo bazwaka ba traiter ba malade ba ochana ba poche na bango ka ba kisi ba tekela su batu batika ba système na mabi makasi. Un manque de professionnalisme et puis c'est comme si serment ba sala ba ye ba msala ngote ton malade aye na hôpital azana no mutana ba problème nano ana ba problème ce qu'il faut ko aider na façon on a et puis un infirmière a ko bongo ma comme commerçante té parce qu'elle est là pour travailler ba futake pour na msala wana un médicament privé qui n'est pas contrôlé, l'OCC n'a pas contrôlé ça, on ne sait pas. Donc, moi je trouve que il faut que la commission a suivi ça à l'hôpital pour les infirmières premièrement et puis infirmière à ça nini to azanani atanga wapi et vraiment est-ce que réellement si sa classe normalement est-ce que vraiment l'éthique professionnelle à Zanango
bolandi bakina ndenge bapesi ba point de vue na bango par rapport ya comportement ya ba infirmière misusu na hôpital. En tout cas biso tozo senga na bino bakinois soki boye na mutu na hôpital bozala ka JTT kisi nyoso ba rekomela eza ko somba te. En plus soki omoni okutani na infirmière ebiso bongo il faut qu'on vérifie na kisi o apesi yo et to préférer bo somba ba kisi na pharmacie eza na hôpital ke bo somba ba kisi na maboko ya ba infirmière eza bien te parce que au sali contrôle te ko ba kisi on a soki délai nango ezali to eza déjà expiré. Donc on préfère bos agiter en plus na bino ba infirmière bos sala rende ngate parce que l'éthique na bino to soit tant mo prétara ba serment bo lo barande ngona te makambo bo koma ko sala nzoto mutu eza ya ko sala ngo copte eza ke au traiter mutu. Donc on préfère ba soin wana boko tsango na kati ya ba facture au lieu que e koma ba magui na bino po koma ko lela ngo bongo parce que vie ya mutu ba saka na kana ngote Kinshasa et l'équipe partout. Na ba église mingi soki mondimi aza partenaire a munene atiaka ba offrande ya bien et que asali mbemba moko pasteur azalaka na difficulté ya ko reprocher po pamba te mabonde ya minene ekokima na église ozo ba détail na élément oyo. Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine KNB to ekosola na ba kinois par rapport ya phénomène otomonaka ya faiblesse o ekomela basali na nzambe na kati na église soki ezali na mondimi moko apesaka ebele to mpe bato oyo babengaka bapartenaire mais soki mutu ya lolenge wana azali kosala mabe pasteur akozala na temps te kosanctionne ni koreproche ye raison pour laquelle kotuna bakinois makanisi na bango par rapport à ces sujets. Lali alotika ndoto msusu alotel muninga ndoto akomi prophète bani profane baza trop na matière wana ya bapasteur na en soi église ezali na mission moko ya ko mema bana nzambe vers lola likamba liboso na royaume ya likolo mais bapasteur baza na faiblesse mo na matière ya mbongo te soki nzala soni mais so osala nzambe faut kanga motema nzambe apesa yo non faiblesse eza mingi na matière ya mbongo c'est-à-dire bapasteur nyonso mosu na 1 million maza aposa koma na 3 millions donc mbongo eza faiblesse na bango mona partenaire moko ye asungi dim surtout dim soit apesi ya dim batali dimbo $400 besi dia calcul azwa combien c'est que ba 400 ba uta aba no prier pe ba prière na yepe soit do prier au mona ba tanga ko ba frère wana ti ba prière na yepe au mona nanda kwa frère wana ba okende pas prier pour ka ba pese mbongo tant que na ba fan on a ba dim en église et ça pour ko contribuer na ministère et que ne liboso sikoki mutu azo pesa mbongo ebele na église azo contribuer pour que ministère y avancer mais non que sur azo sala mabe passer à nous protéger tant on protéger na mabe wana c'est-à-dire que ministère peut kufa donc ce muda sala mabe il faut que tal se mabe na ye pour que a se repentir parce que na église pour se repentir atazo pesa mbongo na ye pasteur comme plus charnel que spirituel. Parce que ce qui tient makambo ya nzambe mutu akoza na sentiment te envers mondimi parce que pasteur asola aza posa mondimi ya bika aza na posa te que mutu mondimi ya demere kati na mabe abika te yango pona ngana ko sepela mingi ba pasteur ba se surmonter ba la plus spirituel que charnel surtout na bandimi ba pesa ka ba don na église ba partenaire auto bengaka tellement que soutenir l'église moyen ba reprocher ezalaka te et pourtant ezali mabe makasi bolandi ndenge bakinois basoli na micro na biso ya KNB par rapport ya sujet na biso ya mokolo na lelo kasi biso tokolobaka na basali na nzambe ke esengeli na bino bozalaka na parti prité na bandimi ata ozali na bandimi o bapesaka ebele na église mais soki moto lolenge wana asali mabe mosali na nzambe esengeli ko sanctionner moto lolenge wana to pe ko reprocher na mabe oyo asali kasi kotala kaka misolo oyo apesaka te to pe ba bien na yete na yo pe mondimi oyo opesaka ebele esengeli na yo komiki makate ke na opasi ko pesaka ebele osalaka mabe po pasteur chaque fois ayebaka na ko couvrir yo yebaka que le salut est individuel. Kinshasa et l'équipe partout. Comme la cigarette est ma bé pour la santé à mon tout cas en ligne bah comment l'emballage na yango fumée est préjudiciable à la santé. Les lobes chercheurs il y a centre international il y a cancer bah qui c'est 3 types de cancer liés au tabagisme.
Fumer c'est préjudiciable à la santé kaka ndenge bakomaka yango na bamballage ya ba cigarette. Affirmation wana eza ko se vérifier au jour le jour puisque na ndenge toyebaka que ko fumer memaka maladie ya motema na ya ba poumon. Lelo liste ya ba cancer oyo tabac eza ko provoquer ezokoba kaka se kokoba après cancer ya poumon, ya estomac, ya foie, ya pancréas, ya ba rein na misusu. 3 autres cancers dus à la consommation excessive de tabac ont provoqué. Centre international de recherche sur le cancer et Outiko Bakissa. 3 autres types de cancers dus à la consommation excessive de tabac. Il s'agit de tumeurs malignes de l'ovaire, de colonne et rectum. Suite à une étude sur plusieurs substances cancérogènes liées à l'habitude personnelle et à l'exposition ménagère. Il faut retenir que plus d'1 milliard de personnes sont de fumeurs, et 100 milliards de cigarettes à fumer chaque année, selon communiqué à Centre international de recherche sur le cancer. Tabac est la cause première du cancer, signalant que 33% des hommes en 2015 bakufaki suite à la consommation régulière de cigarettes, et 10% chez les hommes, et 81% ya batu bakufaki na cancer ya poumon de sexe confondu. Et en rapport avec l'espérance de vie, chaque fumeur a perdu en moyenne 10 à 15 ans d'espérance de vie naïe par rapport à non-fumeurs. Fumeur oyo akoki se décider kotika ko fumer na 40 ans d'expérience de vie naïe et komata de 9 ans. Oyo a préféré kotika ko fumer na 50 ans et espérance de vie naïe et komata de 6 ans. Ba mesure to ba politique d'interdiction de fumer au niveau ya ba lieu public oyo ba mboka misusu ezwaki et permettre diminution à 11% ya ba diminution à ba urgence du na tabac. Yakokanga eza que cigarette nuit effectivement la santé, même après très peu de temps et en quantité minime. Arrêter de fumer est la seule manière sûre pour réduire le risque de liwa et la maladie causée par le tabagisme. Kinshasa et l'équipe partout. Jamais erata rubrique na bino oyo bolingaka mingi selfie kanga photo buka kingo seka muke. Tinda ba photo na on a page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo. Rien à dire photo za. Kitoko. Ba pasteur baté à Kanebe église ke lokuta ezali mabe. Yango lelo KNB ngake ba soki mwana pasteur asali mbeba et que bazo lukisa est-ce que pasteur akobomba eto akolivrer. Et Kinshasa et l'équipe partout, les lots qui sont sur terrain, que solo la nabakinoa, biso, les lots zali pasteur parce que tu es bien pasteur, na biso mingi baté ya kabiso, koko seza mabe, toko sate, mais ceux qui les lots likamo ezuyo yo zali pasteur et que moi na yo moko a sali infraction, topé a sali erreur moko na quartier ou bien sika zali kovanda et qu'il faut la police et kangaye. Et que baye kokuta yo pasteur, zali pe papa ya mwana wana, baye kotuna yo pona bakanga mwana yo zali pasteur, est-ce que oko livrer mwana na yo topé oko protéger mwana na yo boyo kabakinoa ndenge ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Nzamba bandela no créer église té. Nzamba bandela no créer pasteur té. Nzamba bandela boso créer nos famille. Famille ba bien ça c'est l'île de base. Mais dans la même Bible tout monde na Bible solo baboy. Jamais ba condamner moi na pona lisumu ya papa nae. Jamais pas condamner papa pona lisumu ya mwana nae. Bible lobi nzamba lobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Ozomona. Wana justice osala musala nae mais en tant que parent jamais na okyo mona parent mo boy a livrer moi na ndenge wana. Ozomona olinga toujours à protéger. Ya on a ben nzamba créer d'abord la famille. Na famille ba doit se protégera toujours. Mais na justice nzambe to ebite ndeni nzamba ozwela ngo. Mibeko kotika kama mibeko mama. Bako kangaye. Asa mwana kola mwana mutu nyoso. Bako kangaye. Asali mbebe fu bakangaye. Ki bonzambe wana ezalite. Ezate. Bako kangaye bake kaka lokola bana biso bakanga bango. Donc akokangama. Wana makama ki passer ko bonzambe zana katite. Bako bomaete bako kangaye bako sambisa ye kaka akozo tumbu lokola mwana nyoso ko tumbu. Peut-être que mwana akuluna. Ngazo bomba mwana kuluna na ndao. Tonga zo bomba mwana kuluna na ndao. Bon, lobi mwana wana amonike ngaza na $100 na kata ya God na ngai. Bon $100 wana niko pesa yango te. Mwana na osala ngani? Aboma ngai. Po asa nini azwa $100 wana. Il faut wana libre ba memai.
Merci na ndenge bozalaki ebele pona kolanda magazine na bino elakisa bino ba réalité nyonso ya Kinshasa KNBM kwa lelo comme na suka soki olingi olata kitoko lokola ba fille ya KNB ba mama député ba mama pasteur ba mama ministre adresse ezaka moko na avenue et à la numéro 21 na commune ya Kasavubu la direction Éthiopie na maison d'Orcas confection et pas Mami d'Orcas Bilema leader molati ya Congo Kinshasa et l'équipe partout. Allez,